Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut le monde, salut partout. Oh, Bozolanda, Jerry Kobetox, D57 de la presse, votre humble serviteur. Moi, na mobali wa ranali tout pe na mbumana zolo asa la rabino toujours mosala oyo na pesa rabino ba information les kaka dans partout na tout étendue à RDC précisément na Kinshasa et siko makambu ezo tambola malamu côté mususu tambola mabe mbotama elamu na bande konyo so bazolanda biso bazo fêter mokolo ya lelo et puis ba condoléances na ba famille nyonso ba perdre moko oyaza très cher vraiment na famille na bango donc ba condoléances na bango nzambe ya bolingo akende ko assister bango. Merci beaucoup na Eric Arsenal derrière la caméra, garçon Popi oazo sala ba image toujours na oyebi sabino ke drapeau ya Congo na tiaka na kingo côté wana eye na Congo check check bana mai bokota na Congo check check TV donc bo s'abonner lisusu parce que Jerry Kobetox de retour nazongi parler na biso apa mashiwa mumenu ya ona zo pesa mutu amankanda boss sibu mutombo leader a pembe depuis Allemagne na peso bambote belé boss ya chaîne oyo poete biso lelo to sa musala. Alors lelo toza na sujet moko zo tungisa monde entier. J'espère que batu ba mona ba photo lokola a to lingaka to meka ko sala analyse par rapport à makambo zo leka na RDC et pesi pasi mais li solo tozo solo lango lelo et ça mina Kinshasa te ça mina poto yo to moni lelo et comme moi si azo kangela mobali biloko bazo filmer dans la vidéo place koti pa ba congolais BBC vidéo moi si pena zo benga na mobali mais bazo filmer poto to mona ex danseuse na biso mo match la mwana ba kwei na 3e étage na mobali ba na se moi ça daya mobali abika kaka na poto to yebike mabale banda ko tambola bien poto to yebike boza bato ya bwanya mais lelo bokomi ko talisa biso biloko moko ya somo famille oyo lelo couple o mibale moko azikisi muninga na niveau moko donc ndenge tozolo babo tanti na biso na hôpital na asir na ba réalisation bozo mona photo na yewana eza pena ermo ba mère bolongo la bana libosa ba plasma parce que moi na ruki pe ko banga azokotuna o mutu mais tala ndenge mobala komisi mwasi na ye l'amour supporte tout bolingo eza oyo il faut ko linga mutu oyo za na ye partenaire na mais est-ce ko ziki se boy nazanga monte na plateau tozo kabola idée o na bandeko obo mesana na bango déjà na Congo check check malgré Soleil Bibi à intervenir lelo mais beaucoup mesana na ye ya gotier business bossi bo mesana na ye Eric Arsenal na senga transition ya Congo check check ndenge beta kawana pour fongwela nga caméra ba mona ba invité na nga mena ko bosana te ko pesa mbote na moi mobalo yebisanga Jerry Kobetox ko koma PDT IST za $4000 ko regretter vina wa pamba Francis Chiyo muluba cher jour J-6 na oya na aéroport wana ya Rozoyo avec ba colia Jerry Kobetox en direct à Suisse. Eric Arsenal token na transition. Voilà, merci beaucoup Eric Arsenal. Toza ce qu'on a plateau, na ba invité nanga otoko kabwala bango sujet o ezo sala pasi ndeko moko couple moko azikisi moninga mais avant to kene nango parce que et sali pasi mobali aye kokuta mwasi na ye na camarade na ye bavandika na salon ba hôtel la télé mobala fâché a boté compréhension le but c'est que moi na mai Adam sonné parce que avec émission sans tabouté to koloba on a moi ba code moi na mai Adam sonné moi na mai a sali fête na mwasi na or que moi ça zo expliquer binto sale le côté pinga na koki ko sala ngote aza camarade na yo au représentant nga ye mobali a boyi a boté compréhension na masane kutu tout la mwisi ya zaza pour azo mona nini na ko expliquer te talaka na mboka bapaya mais mobali ko tika la kinzo na tika na kanda mwasi atumbi mwasi ti na 3e degré na 3e couche tala mwasi photo na bozo tala wana mwasi azaya kozika et pesi pasi mingi ya gote business bonjour. Bonjour Jerry Kobetox, bonjour na boss Mutombo Sibu
leader à Pembe depuis Allemagne. Bonjour, Bandegogno Soazola Ndabiso. Et ça lui passe. Et ça lui pensa passe. La vie humaine est sacrée. Vie à mon tout sakana nangote. Moni, libala pe et libala, mutake libala, baboti ba pesio mona na bango, ba pesio droit likolo ya vie à mona na bangote. Ba pesio bo sangana, ba pesio bo zala bien, ba pesio bo sala makamo malamu, bino pe bo procréer. Vous comprenez? Donc, oh, ça les mis on a d'entrée de jeu, na moni photo ana, c'est vraiment cruel. N'habitez, où allons-nous, hein? Donc, pour yo, moi, na mobali, a sali ma benenga sali. Il fallait tout, n'engue moi, c'est expliquer qui est vérité. Il fallait dire la moi, c'est Té, nga déjà moi tant obeta li solo, tant on a monné ba photo na meki, tant on préparer mission na manu que moi musika. Moi ça saka victime ya likambu ya mobali na master naï. Nga la moniza premier aller mobali na master naï. Ba iba jeune na bango, ba iba katimini na bango. Comprendre moi si wana za fidèle, moi si on a za biazane ka victime ya comportement mibali wana. Voilà, Azaneka victime ya comportement mibali wana. Sylvie Diasonama, la parisienne, moi na ma tête solo. Merci beaucoup pour l'appel na yo. Et ça la nga bien. Tabo ta l'émission bo benga gérer Kobetox. Et ça la nga bien. Maman na biso soleil bibi. Yo ko baksa nini. Muninga na omwasi komo na eba tumbi ebongo et pas ya mobali. Et puis yo pe moi na mwasi. Mobali no azate. Oko yamba camarade no vanse na fauteuil pour ani bo va pendant 30 minutes pourquoi? Bonjour d'abord. Ça fait mal. Nazo quand même kolobate. Nazo kokate. Pourquoi non kolobate? Tandis que nazo mona na ba image na mona ndé na mona image et ça nga passe. Ça nga passe. La fille a question aza nyamate. Aza vraiment nyamate. Donc nga vraiment naza contre. Nga vraiment solé naza contre vraiment na eloko mobile na sali. Oko yamba ninga mobile no c'est pas un problème. Ceux qui ndeti de mobile nanga yo talanga ou bien camarade de mobile nanga yo talanga. Na embêté pourquoi? De quoi mobile? Mais camarade peut-être est-ce qu'il faut yamber? Pourquoi pas? Tant on yamba été et robimandeni que soleil yamba baninga mobile na été. Et ça problème te? Comment ça fait-il mobile a comme tina niveau retumba ndeko na biso moi. Donc si j'ai vite compris ou soit mobile na muninga nae bazana ba comportement mo basala entre les deux. Soit mobile la fille wana abima déjà ou soit na moi ça muninga nae. Yango yi a penser ndeko na pe pour na moi sine. Il y a côté business au kinde soleil à lobby peut-être donc oyamana muninga mobile no ndako ça na ngelo. Té ça la reloko té bon. Tozolo ba non il y a des noms dit na kata li solo wana. Peut-être que ba betel biso li solo mobimba té. Moni mais biso to konani na liboso acte. Mais ce que tangu ya ki akuta ba na position nini? Eloko liboso yango wana. Akuta ba va na fauteuil, télévision zola ki ça. Ah. Mais est-ce que koyamba yo ngozawa Mr na yo ba yamba pas moi sinon on a parlé ba va 30 minutes. Il est mère Glody ngazawa parce que yo banga to en alliance. Na alliance ko ina banga mère Glody moi la métisse noire nanga. Au moins première ligne nini. Même nga shenga yana bateau yo na pesa adresse té. Vous comprenez? Les gens bateau na pesa adresse té. Les gens bateau na ndima pete ba ya shenga yi. On a yebi. Na sana ba camarade na yebi ke oyo azamu ta ba foje. Oyo azamu mutu moko ba sopanane ba so fufu. So ba peut teka suffit ba teka fufu. Mampale kangi donc a sopani na ya choli. Romba mutu bongo na permettre te nga moko déjà bloqué donc na biso Mirabel donc yona madame musika. Mais déjà nga mona cha de diabo te yete. Romba. Mais ce qu'il y a aussi des amis oyo faut bazala wana pour na biki yeso ko na ko kute na madame na biki bda nde ba vandi ona certes soit à OPC conseil bien soit à sungie kaka madame s'ennuyer te ba beti masolo normal. C'est vraiment la famille, l'ambiance familiale quoi que normal. Voilà, merci beaucoup Toto Pesa, merci na Esika Bayambi Biso Lolo Ker Esika au terrasse moko ya bien, Esika au melamwa masanga malili et ça la paie bien, tara Esika bato Bayambi Bino et puis na Pesimbo tena Alicia la force tranquille depuis Canada, bambo tena ebele vraiment. Siko yo awa olobiki koyamba ndeko camarade ya mobile na ezana problème te. Liloba nini oyo rotalisa na face à monde parce que basi mingi na bolingo bino mutu bozonyo kwama bino mutu bazoboma bino liloba nini rotalisa na monde parce que tozoke de na shit parce que awa tokima na simango. Oui, ngana oloba ka ke eloko eboni bango parce que mobile a confiance en moi si na été premièrement
ngana olingake bandeko bazo suivre émission ndenge ezoleka papa zala na confiance ya mwasi nao zala vraiment la confiance à moi sinao so na zongi moi sima mukie ndenge papa na biso Gauthier alobi ke apesa batu nyonso adresse anda côté donc oui parce que akina confiance na so ina confiance na été jamais nga apesa adresse qui est confiance adresse anda ko meba pesa qui est adresse que bato ba pesa que permission te avant na na salon pendant 30 non pardon Jerry il faut to comprendre bablo msusu jamais oki ko benga la muninga mbaye ni na ndako et oki ko sala maté peut-être oki ko tike na salon il y avait une chambre là c'est autrement mais oki ko benga na été atike na salon il y avait une chambre et tension ni obima nga ko sona écoute bongo yo na chambre et na salon o motike bo miteki mbala mo non on remitera par rapport à quoi parce que mobile de a confiance à moi c'était ce qu'on a ça a benga la moi a benga sera camarade mobile no ke azati abimi akei o sali tout oza mukolo o libérer camarade mobile na yo quelque part Jerry vraiment moi je suis contre nga la ko benga la camarade mobile na ngate na royamba ene ba yamba mpanyo sonanda parce que ti aya pa nga c'est que mobile na nga mta permettre qui c'est ça. Voilà. Alors, il y a Gauthier, il y a biso nanu. Siko likambo et salami boy bino pe mibali. Muninga expliquer au bien. Alobi ke na bimina yete okoti biso to vaina na salon. Aza muninga na yo. Siko ko tumba mutu na niveau wana. Mutu azika tina 3e couche bongo talandenga côté hôpital. J'espère que na réalisation ba wala que ça biso image wana et ça liberté ça fait mal vraiment. Et puis oh et ça la mieux ça mina poto so ça mena kisha ça ngaba batala bato akini wana ba africain parce que ça la mina mboka o état de droit vanda déjà yo ko lobani non non talemna na caméra non talemna bien c'est lâche a fojo a fo mobile non lo bango po yo ka soni on comprend tant so ka comprendre que moi sine basala il faut ngasu na moni bo na banana na masa na nyate na likofi yo bangi muninga mobile ko s'apprendre na moi sinao a fojo a bolola a fo mobile. Donc non, le pina pas yo kasoni pas bandela ngo souté. Et puis pour na bata poto lelo comme baisse na internet car ba on ko bomana ko zikisana na yebisi yo ngana yebite na yebite kala obi bolimbisa nga mais photo loba kaka to loba kaka moni kala to no mona mutu so na poto so ka ekini to no pesa bango ba classe mo bo faut muta simbele mai faut muta simbele mouchoir bazalaki na likolo na niveau moko boye tozalaki na complexe na bango na makambu moko boye to no comprendre oh c'est ba betu ba no samba nakala sikoyo réseaux sociaux petango ye et aider biso to baba buzo bana bango vous comprenez to no bete ba no samba makambu bwa nakala obike batu bozali banda bo mikitisi na niveau moko impossible yango zo mona lo mutana poto mujua kina boto le mwasi et salimati et garçon mona kina boto le mdala na poto mwasi melani mobile mwasi mokaza na poto mwasi akina boto li mwasi mobile la mikili ozo komba complexe on essaie longwe to comprendre buzoba na bango hein to lo batena ninga mabe me boto lo bamna boto comprendre ozo ba makamu ça le matin comment mobile rozanga maîtrise de soi comme tina niveau wana bon ngana habité ba masola bonaki neza moi passe ozaka chantier c'est que zo sale makuna ba dégâts ko sakana te na kini pe bino pe salami akala mingi te colonel mo atumbi so colonel so général so ki na butembo so ki atumbi mutu bon cher bon abeti ko masak ba cher ka ba solo akuta ke pe kana masanai siku yango tolo ba to comprendre te makambango donc eza moi ba buso ba yango ngana lobi bobi kulutu moko to yebi li solo ne ye ezala mwasi nae na bana ne basi ba camarade na ye oko solo na bango te voilà soko ye shenga et puis ba yaka cheyete na téléphone to ya ko ya pa na yo poani ye telema lingaka ba masa ya basi ba masa na ye alingaka ba cousine ba masa na ye alingi bana ba masa na ye siko koma ko banga kuma siko muneti muto nyoka su ya soki likase ko ifo ningana moyiba linga ba kuma siko ko banga ka yebubu vraiment lingi ko tuté dongi o pousa la pembe na ba comprendre siko mwana mai na biso yo aza genre ya kulutu wana. Voilà un petit conseil na bato pe batikali e komela bango te conseil na nga ezaka boye soko bali mwana na bato ba pesi yo droite omoni mbongo pesaki omoni veste papa na bango alataki et pesi nga na yo droite to beta d'abord mwasi et pesi biso droit na te et pesi biso droite to maltraiter ye au contraire pesi biso de droit to entretenir ye
hein so que moi na métis noir non gloita on abimara bat ba séparer pour ça na entretien bon bien donc conseil yango wana so ko bali mo na batu entretenir bien zala na malamu si un petit souci to vandi to sur le dialogue il faut zala na ba ça ba couple ezangi ba dialogue ne ko ba makamba bongo. Voilà, il y a côté moi 2 personnes dédicace. En tout cas, on peut si Batunyo so landi biso awa mbote vraiment bon continuer à s'abonner na chaîne yo na pesi wana na kolemba kolobate c'est lui qui a fait de moi le citoyen du monde quoi. Désormais banga ba comme benga citoyen du monde arme lourde ce que na pesi mbote na pesi mbote na Iget Ineza na Londres moi si a pembe wazo benga na mulili musika na et puis bon na pesi mbote na métis noir madame mon cœur madame mon épouse na pesi mbote na lolo le cœur facile à garer. Voilà. Azaka na 32 kilos pamba. Voilà, merci beaucoup. Soleil, un petit conseil par rapport à couple oyo baz moi kwa zikisi muninga yeba côté ya pe baningo batikali ba milenge là et puis moi mukena ba dédicace. Oui, nga vraiment na olobaka ke non. Conseil nga na opesa ezaka juste ka ke non bazaka na ba se considérer. Donc na bolingo so considération eza makamyo ezalaka bien. Donc so na confiance à mobile nanga donc tokoki ko arriver na babiloko côté. Si j'ai vite compris donc ezaki qui manque ya considération. Donc na bandeko ba moni événement on est salami en tout cas to se considéraka. So to se considérer mabe ozalate. Bon normalement ba bisou nanga na pesi nanu na Jericho Betox mobile à Malazolo dans la peste non ba bisou panae. Je salue aussi Papi Mimboula depuis Irlande. Papi Mimboula, Naomi Mimboula, Sarah Mimboula et Kevin Mimboula. Je vous love. Merci. Voilà, merci beaucoup. Tokomi Nasuka. Bandeko oyo bo landaki si j'ai nabiso ya leloto analyse nabiso ya lelo et ça li passe ces analyses moto salango to lo baka bobino mo bomona na photo wana muto aziki boye c'est pas bien. Ndenge ya gote business alobi to balaka moi si mais to balaka tozora droit ya ko boma yete na ko beta yete. So monnaie lekeli bino bozaka na ba surtout bino na ba poto bozaka na ba parents. Et puis boza na mboka oyo bino puis faut bosala ba makambo bo diminuer na mukepe poto bo diminuer. Pour faire vivre biso mambe bele ko zikisa na ko bomana. Pourquoi moi c'est na ebisi OK na bimina yete et puis mutakalizana c'est mutakalisation donc c'est pas bien donc moi c'est notaka lobi na yo yokela et puis bino pe bana basi botikali muninga ya mobali na yo aza mobali na yo te soki azate ti OK ofani satina muto régie des autres muto mo ya courant ofani c'est na palais pendant 30 minutes bo sola nae tant mobile no azate dégager muto na bimambala moko po eboto le problème te. J'espère que bolandi bato toucher bino pena boko mela biso na ba email et puis to rezo information ya tantine na biso te bi ke akufita za na hôpital nzambe ya bolingo ako assister ye bande ko mibali botika kanda ya makasi bongo bozake belé kolanda biso na Congo Check TV ya ye moko boss ici bu mutombo restez toujours branché escoché partagez vidéo aimez vidéo pour gérer comme ça zone na drapeau à Congo côté kuna bazanga ngana mo muké parce que na yena na Congo check mon sala c'est mon sala. Merci beaucoup Eric Arsena derrière la caméra garçon Popi garçon Ujana merci na tout le monde à landaki moi na mobali ya mbuma zolo et puis ali tutu bye on se retrouve na émission koya ciao Congo check TV Yasi Mutombo Congo check TV Yasi Mutombo